mais si la bisalu exil pechanga baza bateau option stoyebi tout le monde par rapport à des joueurs la pièce na bango et même or seno basalaka wana en dehors ya seno omona ke non ndiri bazalaka vraiment copine ya grave ndiri bazalaka penza inséparable. Mais ce qui fait mal les locaux là la façon dont makambo za ko s'enflammer ezaki ba sujet moko bandaki nango lokola liseki et puis lelo ezui en plein internet et comme itina ba niveau ba secret bana ko parce que tu yebi que lelo soki ba bazaki ba mi oyo ezalaka vraiment ya confidence wana ya kati wana ezalaka soki bakabwani ebotaka makambo ebele na kati soki maîtrise mpe ezali te basecret ebimaka tellement tala et puis nakozonga mpe na bandenge bamessage oyo bandeko ya sila bisalu bamekaki mpe komeka kointervenir na façon na bango parce que evoir même ti bano obenga bana bakinga kati dini ana akendaka te nde mo azobenga ya na dini akendaka te ye moto abandeki kokende mingi si la commune système azoyamba su baninga tata babengi azoyamba lisusu te donc déjà motu moko asidiki mais azoyamba bino ouvertement te mais asidiki kaka akangi kaka kanda et Sarah Masiala asplikaki déjà bazwi ntango kobenga mwa mingi babengi mwa trop et puis si la yambaki te. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko mpona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue. Ça c'est moi qui toko. Ouais, bonjour et bonsoir na bande ko nyonso bazuli baku ya kola na biso na nzela ya Congo Dialogue Télévision. Ezali ngai ya bino Kevin Mohamed Saidi et ezalaka déjà plaisir ya trop ezalaka vraiment elengi makasi pe kitoko mingi koyeba ke bozalaka tellement ebele bolandaka biso et merci aussi à abonné oyo na abonné oyo ba ndima vraiment kolandaka biso à tout moment et merci aussi na bandeko oyo ba partageaka ba émission na biso à tout moment et merci également na bandeko pe bazwaka temps ya komelaka biso en privé vraiment et ça a plaisir ya trop et pe ça sous force pe volonté ya kosala sous sala ngo quoi donc voilà lelo na reçoana bino masolo etali xi pechanga et puis dinana et puis ndeko na biso o babengaka mams donc si la bisalu bekam nde babengaka ye o ezali ko kopesa nungu nungumena ko banda bongo te sans pour autant koloba merci na Madame Francine Ngembe 100% Kano maman apesi biso chance apesa biso chance et il a réitéré toujours confiance sur wana pour que tout meka conserver bino à temps et à l'air et merci aussi à Naomi Suika la suicalogie depuis Luanda, la fille capable, merci à vous et merci aussi à Matou Idol na Katia Suède donc merci aussi à vous et merci à Divinci Matondo garçon allemand motema la Flernaï Kabedi donc tout côté ce qu'on a bien à liso na biso lelo yo na monde cinématographique tu es bactère babima tellement ebele tu es bactère bazobotama 10 jours au jour mais si la bisalu exil pechanga baza bateau option stoyebi tout le monde par rapport à des joueurs la pièce na bango et même or seno basalaka wana en dehors ya seno omona ke non ndiri bazalaka vraiment copine ya grave ndiri bazalaka penza inséparable. Mais ce qui fait mal les locaux là la façon dont makambo za ko s'enflammer ezaki ba sujet moko bandaki nango lokola liseki et puis lelo ezui en plein internet et comme itina ba niveau ba secret bana ko parce que tu yebi que lelo soki bazaki ba mi oyo ezalaka vraiment ya confidence wana ya kati wana ezalaka soki bakabwani ebotaka makambo ebele na kati soki maîtrise mpe ezali te ba secret ebimaka tellement et c'est aussi le cas nde lelo tozoyoka ba secret ezobima koto babina nyo abotaka te au côté balobi que non o azara lesbienne donc
ba version zo bima tellement belé mais tozala pena to se baser mingi na ba vie privée na bango te mais to mais ça moi synthèse mukie parce que il y a aussi des notes vocales ezawana je crois Starlili Maochango ba notes vocales ezali wana oyo ndeko na biso Sarah Masiala ba ne ko expliquer comment makambo nyonso se passaki bon toutefois nga pena on ça moi synthèse mukie concernant note vocale il y a Sarah Masiala et puis na kozonga pe na bandenge ba message o bandeko ya Sila Bisalu ba meka ipe ko intervenir na façon na bango parce que jusqu'à là ba vraie version est limitée parce que jusqu'à présent ni Sila Bisalu ni Xi Pechanga mutu moko te a se déclarer boy officiellement côté ya Dinana déjà zomo na Sarah Masiala zolo ba parce que abi parce que makambo mingi et voir même ti bano benga bana bakinga kati Dinana kenda kate ndé moi zo benga na Din akenda kate yé mutu bande ko kende mingi. Donc par là au monde que non Dinana makambo mingi les qui n'aiment tazwara mingi le devant alors après ça les qui n'avaient vraiment moi responsabilité wana. Tout a commencé comment nyo se bandi Dinana parce que quand côté si la version bimpe mususu maintenant ba côté ya Dinana Sarah Masiala a expliqué clairement que Dinana et salami que Sarah zaki déjà na Chine et puis salami Sarah pe bazolanda ye kuna na Chine nde ezalaka na nzela avion nzela mulai nde abetela exili solo exitala ifo na sala ni nanga moko na sala film nanga moko mais film ngo titre nango kozala l'assassin de mon père ndenge alobaki donc exil azaki mutali boso Dinana betelaki li solo donc mutali boso Dinana betelaki solo ezalaki exil et ko sala makeno exim tayebaki lisolo yango et puis bakomi kuna na Chine ezalaka basema makambo bakoye kosala kuna baye bazongi pona ba tournage esalami ke sila pas azalaki na ba film na ye moko akomaki wana Dinana normal fallait participer pe na ba film wana il a participé pe nde ezalaka a participer ekutu ayebi ke no eza bandeko mosusu kuna bandaki kosola te mais quand même ayeba ndenge ya kosala kaka mais ce qui fait mal les ça qui songi ekoti na kati ya makambo parce que Dinana a bengisaki exil kutaki mutali boso abetaki solo ba bengisaki pe Sila tant abetaki Sila kutaki super motivé pour que ameka pe retourner na film yango parce que par rapport à ndenge ayokelaki histoire yango aurait déjà histoire eza bien donc elle a voulu aussi pas participer na film yango mais qui songi ya artiste ka ndenge ezalaka nde bakibeta lisolo que non na film oyo ke ko tourner wana soit disant exil pas kozala or déjà bango mibale courant na ma ele carapena sous-souté donc jusque là ba vraie raison pene celle que courant na ma ele sous-souté biso to yebité mais or biso to yebi ce sont des vrais potes ce sont des vrais concerts o bazala rabande kozala trop bazaki vraiment attaché marambo eza na kati on a to yebité. Et si là une fois yoki bongo nde Sila a silikaki déjà nde Sila silikaki wana on a loba oza version ya Sarah Masiala Sila silikaki déjà et puis et ko sala ke non Sila comme na système azo yamba suba ninga te Sila comme na système azo yamba suba ninga te ba bengi azo yamba lisusu te donc déjà mutu mo asiliki mazo ba bino ouvertement te mais asiliki ka kangi ka akanda. Et Sarah Masiala a expliqué qu'il déjà bah juste en robenga moi mingi bah bengi moi trop et puis Sila yamba quitté Dinana déjà combien ko lemba na ye Dinana déjà combien ko mona ke non et salami ke ba kina matanga ba Barcelone to ba kufeli Dinana na Sarah ba ki matanga ba Barcelone bon par rapport déjà bah moi makambo je koma ki wana mona ke non makambo ba ko mettre déjà ko yima na cc nde bakomi wana Dinana komi koyebisa Sarah topesa Sila mbote te pa okutaki na matanga ba Barcelone Sarah lobi biso za bana nzambe toki topesa ye mbote baki bapesi ye pe mbote a répondaki bango penza malamu te. Et voilà, donc tout a commencé comme ça et puis nandenge et au sala ke ba Sarah ba se déplacer ba luka ba kenda 6h du matin et pas ba Sila Bisalu pour que ba meka reçoit ce qui problème ezali ba bandeni reçoit lango pour baza déjà famille mais Sila ba benga Sila ba fanda wana soki petit never Sila bimate ba benga Pierrot Ndombasi
puis rokuta kamwa donc ba fait elekaki déjà bongo donc on a ma place tokomi lelo côté ya Sila Bisalu nayokaki mpe mwa ba note vocale moko wana na mi kosala mpe synthèse mpona note vocale wana okoyoka ke côté oyo bazoloba ke non Sila pardon bazomisa mingi Sila motu mabe parce que tozala batu tozala baingrate parce que nga naza nazwa parti pris ya motu te na ta na biso lelo yo na bacomédienne c'est Sila Bisalu na minute oyo azwi ampleur ya GT parce que awasala bafilme na ye ezokanga epuis awasala bakambo na ye ebele mo babusiness na ye ebele donc na minute oyo mpena ko aza mwasi oyo akangi printa na bakote wana bacinema wana nde bandi koexplike ke non ezalaki na songisongi donc même ti jour oyo badina na bakendaki na Sarah Masiala bakendaki epa basila excusez nde bazalaki wana lisolo wana nde bazalaki wana ekomi na monoko ya 4 personnes wana na tanga na otanga Pierrot Ndombasi na otanga président Caleb na otanga président Elombe na ndeko mosuku mo ebakisamaki wana apis biso mo toyebi na monde ya lelo ya bakambo bateatre oyo soki lisolo eyeba ndeja pa motu moko ndenge epanzanaka na kati wana songi eboti motema mabe eboti nyonso okoki koloba melobami wana donc Sila pas azalaki mécontente parce que makambo esalami wana oui boza bandeko na ye ta mosusu mwa problème ezali ya moke parce que nde esalami wana ti omona Sila asilika boye poani mpo motu moko ya théâtre ndakende koyebisa Sila ke non na filme oyo ozolinga kotourne wana Ixil mpe akotourne na filme wana donc voilà esalami na bandenge moko bongo lelo batraite mpe basara bahypocrite parce que bango nde bazotonga Sila baotambusa kombo ya Sila na ndenge ya mabe wana mpe na oloba fe oyo eza koloba na banote vocale oyo fi wana mpe alobaki ya donc bato côté ya Sila mpe bazoloba et côté Sarah Masiala pas déclaré les amis de Sila bakoma déjà kofinga bango bande komituna soki problème ezalaki nini alors avant baluka nanu Sila les amis de Sila bakoma déjà kofinga bango les amis de Sila na yebite bandeko balandaka déjà sur Facebook bamonaka les amis de Sila ezalaka wana ekoma kofinga dinana ekoma kofinga Sarah Masiala babiloko moko ya bongo or Sarah lobi na début déjà Sila Bisalu kutaki motive à participer na film oyo donc nyonso ekomi ozolekela même ye moko ezolekela voir même ye moko et osala vraiment pasi osala bien te et osala vraiment la mawa parce que toyebi comment est-ce que Sila Bisalu équipe changa ndenge bazalaka mutu nyonso ayebi ke non baza vraiment ba vrai bato et komona lelo yo makambo ndenge se passé eza songi erenye na kati wana yango moni na monde oyo mama top pe lelo mama top abimi mpena mabe ngai fona lo bango mama top abimi mabe parce que yo za mama oza mukolo par rapport à babaleki na wana oza mukolo koyoka ke babi o azaka lesbienne o abotaka te o boy ke misatina makambo ya président Caleb na kati ke président Caleb kutu Belinda kutu Melina kutu boy bayoka na kate po ba wela Caleb kutu to simisa bango touche excusez autiko simisa bango touche autiko bala métis moko boy kutu fi wana wa asalaki makambo na top nemu ta apprendre top je croyais c'est des paris boy des pas na ma plutôt donc papa mama top alobi Caleb pe makambo lokola mwasi donc mama top azocha mwa songi na makambo or ya za mukolo akoye kozwa baleki ko recadrer bango ay bandenge ni bako bongisa parce que baza déjà bato ba resika moko plus et en plus biso mo toyebi déjà dio ya XP Pechanga na Sila Bisalu ndenge salaka donc comme on a bango déjà baza éparpillé baza la système qui non achi mutu mupanzi obwe et osala vraiment bien et surtout kosunga même ba fan na bango te parce qu'il y a des gens balinga tam so mona bango mi balé tam so na moni si la joie na pièce on a bien menga alinga face à na Pechanga au moins dans la façon en état monsieur comme micro décevoir ba fan mais sinon rien n'explique non mon mutu pas sa carrière ne mupanzi parce que ba déjà mikolo baza déjà bato ba poussani déjà ndeka ka mama na biso moyindo lobaki abi baza banoyo baleki voir même mikolo babanda théâtre kala musu na succès donc bazui pena temps ko marquer époque na bango ba marquer pena temps na bango nga comme conseil na ko loba Ixil aza mukolo et puis dina naza mukolo donc soki kande zali ndeti na paradis na soki eloko mota musu bande ko simba te oza déjà na Sarah Masiala na ndaku une fille intelligente a déjà terre réfléchir bien so la ndiku Sarah Masiala oka déjà ke ayi mutu mo bande ko bela mais quand même ko expliquer en internet parce que maman déjà exposé na internet na meki ko expliquer en fa na biso awa na internet
Donc pourquoi qu'on attend repartager comme Makamboana Sarah Masiala et puis ça peut passer ce que Zaki data msunde comme ko s'empirer penser grave ndeta msonga ko belta bande comme sous pour que ba meka uluka sila ba solana sila. Là j'ai pas affirmé ce que Zaki que non beta ki ma solo est solo mais côté asila ba solo ba que non yondo tambusa ki li solo obeteli bonde li solo tambo na monde ya théâtre bimisi sila hypocrite. Possible na minute mi hypocrite donc rasmi sous vérité a comme force na minute parce que bazolo bakota la sila bo mona ki azalaka mutu mo azalaka vrai. Or c'est une personne en fausse donc ça juste apparence na yende ezalaka bongo mais yé en vrai aza bongo te donc ça li penza bien te et côté ya sila bisalu ngala préféré wana baza bandeko na yo oza mutu moko bo edikaka mas soki ta mususu ke non problème ezalaki okoka kobenga bandeko non tala eloko boye na sepelité et voir même ezala ba et s'il a déjà côté na pas zolo ba ke non ezala ba note vocale yé moko na lobby ouvertement mais ezala ba proche na ende bazolo ba ke non ezala ba note vocale mususu ezolo aksa ke non bazui temps kotonga sila comme quoi sila bota kate bablo moko ya bongo abota te là c'est sa vie privée o est important et lo resangisa bino tima kele bandi ezaki mahambu ya film. Là ça c'est de mon père ndenge ngaki sangisa bino bon na ebité soki na oloba ndenge nini parce que lelo yo ezapé na ba talent musupe zo botama mais quand même bino tozana besoin bino parce que vous marquez époque na bino il fallait bozwa vraiment temps ya ko luka ko soigner ko bongisa donc kisongi ko na batu et ko apporter le remords to moni pesi kande zali soki bozwi temps ya koloba ke non ya lobaki boy ngape na osala boy et apportaka eloko moko te. Or solution ngaka kozwa mandenge ni soki ta muso luka ba dina tala boy na moki boy na sali boy ate dina na peso ga se reprocher eloko moko bo bata muso atende ko nga sila tala boy ngape na yoka yibwe mais wala ko za ngo bongo te et le kana ngo ka mote kufa bon toute façon on jouer na film on a te et ça la marana ngo ta muso ba remplacer ba personnage peut-être ba pesa ki rôle mais ba moita muso ana rôle ba pesa ki sila bisalu pour que non a travailler te ba remplacer mutu mususu et ça la marape bongo mais bon si la bisalu ya limite musu que non azala un peu bouche bé et puis ya kangene mutema silence na ye nde luketa musu ko déranger pe baninga donc ça là qui bien pensate côté exit pechanga na éviter ceux qui ba wela nini na si la bisalu là j'ai pas vraiment des informations naza penza na information te mais quand même torobiko sala ba effort toromeka luka bande ko mususu baza déjà na kati ya monde cinématographique yango to meka koyoka ba vraie version ya makambo ngo ndenge ezali to meka koyoka qu'est-ce qui se passe vraiment nini sala ke no bande ko na mi bale ba panzana parce que ce sont là de meilleurs amis auto yebi na kati ya monde ya théâtre donc ndeka tono mona soirée Messi Iniesta soki nani ndebe to yebeli bango dans na monde ya football to yebaka bato na baloka makasi ndebe to yebeli siko si la bisalu et puis exil pechanga na monde oyo monde ya théâtre bolingo ezate bat balinganité là nazolo ba vraiment na ba affirmation bat balinganité monde ya kichufi le ki trop ya kishishe le ki trop ya ko boma baninga ko panza baninga le ki makasi or na monde oyo par rapport ya musala bango par rapport ya bulango ndenge et kita moi mukie parce que lelo bulango za basé mingi en internet par rapport à la vente à CD piratage et quota marbe belé quota baza penza ba bénéficiaire souté lelo ba nyos ba c'est basé kaka en internet or et ngako sala bien ceux qui bandeko ba souté en ko signer dingo sala bien mais lelo ba ko kabwani koti susu bandeko ba panzani donc je crois ba note vocale zawana nyos bo ko comment partie par partie dans bon ok non malembe et jusqu'à ce que vous comprendre selon ndenge zali donc merci na ba internet nyos ba landinga tina suka merci à Naomi Suika, la suicalogie, donc la fille capable depuis Luanda. Et merci à mon vieux Dachumba Lanzeti Alipé, là, papa na Melina. Et merci aussi à madame Francine Gembe, 100% Kano, 100% Elengue, sans oublier Sterli Lima, donc charge à montage, charge à Maramounias, charge à Congo Dialogue, donc Sterli Lima. Et merci aussi à M Canal et Charbonnier Babi, chauffeur moko moto donc besoin de temps consommer en haut bandeko nyonso o balingara M Canal musique donc beaucoup tawana na M Canal musique sur YouTube au mona ba chanson nyonso zawana donc merci et d'ici là portez-vous bien, ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous
gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue, photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Isolo. Quand on parle de l'Isolo, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça Kano, Yende Mokonza Masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko